Subitement, Denis Abenga Kinga. Bête qui allait massassi à sol. C'était vrai, il était filé, bête massassi à sol. Dans le Bibo, l'andanga. Vraiment. Les cambo et bunga na kate pour Denis les sangabo la justice. Justice c'est comme battre moto, ils ont reproché Denis na nini. Gaz mawete. Basangi si bango. Papa, bino basila kala. Donc oui, maman ko raté. Et bien ça va répéter. Na comprendre bango te. Hein? Adel frère na wemba wanani. Voyage, écoutez, c'est là. Bon, tu bateau, ma oyo. On m'a dit qu'il fallait pour payer mon corps na canne. Hein, à zobé ta musique. Sans que ça, bango, c'est l'impact. Vraiment. Hein, bah, nouveau talent, angona. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Oh yango yo La voix du peuple. Avec Vincent Louise. Et ça la reine de émission de la presse. Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur La Voix du Peuple. Merci pour la confiance et pourquoi pas fidélité aux aranons et pas nabiso. Merci na ba commentaire, ba suggestion, ba remarque nabino et que ça la to bon c'est si comme beba ezala qui merci aussi à mon boss, notre mentor Vincent Chilouizi, pourquoi pas aussi Oussama Play derrière la caméra, régie finale na moni bongo Issa na moni bongo Esayo donc par où c'est Esayo il y a dans la régie finale, pourquoi pas aussi Daryl Diwanté Sanapesi Mbote, merci aussi Aya Willy Mouchine véritable eux les seuls code mondial, pourquoi pas Amifone qui a belle va de tous les temps, de tous les jours, maman chérie Vete Motenge depuis Liège, merci aussi à mon oncle Jolie Kitala depuis États-Unis d'Amérique, Blandine Sotomayor depuis États-Unis d'Amérique. Voilà, encore une fois, je suis là avec Prophète Ngefa. Prophète Ngefa, au webby des ingénieurs Naza, d'accord, à Kofon, là déjà tout yamba. Prophète Ngefa, avec le Prophète Ngefa, on va essayer un peu de parler sur les actualités à Moussal Nanzambe, église des autres qui n'est Marambe, les autres, c'est passé vraiment dans le milieu. Il y a Bassal Nanzambe et puis dans le milieu, il y a Internet et Mbote Nayo, prophète. Mbote ndeko journaliste Kolo Apambolayo. Merci. Avant ça, tout bon de Nanzambe, Tata, Natike Mission Maboko Nayo, Sunga Batela, Moli Monez Rakat Nabiso, Tika Itobolobayo Tepanayo, Totiki Diaspora Maboko Nayo, Bamba Sunga Suba Letsa Nabiso Maboko Nabiso, Kolo Sogi Pamboli Bamba Pambolanga, na Pamboli Yango na Komona Tata Pena Mwana, na Moli Mosantu. Amen. Amen. Prophète Ngefa. Le sac. Nguma soki ameli nyama oyo etayoka nzala ifo mikuwa nyonso esila na nzoto. Prophète Ngefa le sac. Bakatisaka ebale na posa ya mboka te okozinda. Prophète Ngefa le sac. Batelemi lokola bato bosusu ntaba imboko be. Merci beaucoup. Prophète Ngefa le sac. Vous doit comprendre, moi j'aime bien ces émissions de Bandi. Prophète Ngefa na bandaka na église, boni église au Kamba et bon, église au biso de Kamba. Église de côté na Pelengendu makasi. Vraiment. Ça dit quoi? Mission dans ba pesi biso ba sai na Nzambe. Ya uganye ba an. Il y a Luc 12 31 34 chercher premièrement le royaume des cieux. Matthieu 17, allez prêcher, dites le royaume de Dieu se proche. Tout est en le soute. Église Nzambe le comme na ba spectacle. Et quand na makiona. Et quand na ba to lokuta. Mais majorité ce sont les faux. Minorité bazali moké. La majorité va faux on ba continue ba science occulte. Ba continue ba formation. Ba continue ba vaudou. Ndio ki bango bazoka. Mais yes on a biso na Luc 12 verset 3 akobimisa bango polele. Sur église pende zali na Pelengendu pe na Poloso ya makasi oyo bato bazo comprendre te et donc bazo saler. Mais il faut sambela beaucoup pour l'église. Nous sommes beaucoup pour l'église. Pour un prophète Ngefa ni les autres signes bato ba comment bakota na ba formation bakota na ba réalité on a ce côté église ni les autres envie na koma lokola Veza Toulouse. Est-ce que Veza Toulouse yango ebi nga zo imbongo na ye oyebi étape alekaki na yango c'est ça les envies et puis bon envie wana et même bana na Nzambe na ndenge ya mabe mingi ya koleka pe na pasi yango na ba envie yango na yo yamba ngai mais Veza Toulouse abanga ko yamba ngai pour c'est ça le problème. Vraiment merci beaucoup Ayambayo.
je pense que le message est l'équipe déjà. Prophète Ngefa. C'est ça grave te. Attends ya mbinga te mbanga te. Naza Ngefa na kotika la Ngefa. Vraiment. Nga RTLC. Na lobby RTLC. Et yambaka ngai. Ba chaîne nyonso minene oyo yambaka ngai. Eloko moko ebungi pona ko yamba ngai awa ezati. Versa tu es un journaliste à Marabatu nyonso la voix du peuple pour tout le monde, je précise bien. Biso to dans la partie prité. En fait Ngefa, tant lobby marambo ya envie. Lelo tozoyoka bazobengango potapoti lelo bana basi bakomi kokende mboka ya Dubai tokomi koyoka bakomi kolia ba matière fécale otobengi bongo kolimbisa nga to bandeko bakolanda biso bakolimbisa ngai niei nayebi te prophète Ngefa mais nazobisa Bible bi contacte-toi de ce que tu as vraiment contacte-toi de ce que tu as monsieur Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 lobi likambo ya sika ezali te nyonso wana nini nazwa jeep navanda na bovan nakende poto nakende Dubai mais Bible ezobisa biso 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 oyo asali te alia te lokola bango baa baparese eloko barekuli na mosala bakei na epai ya Satan yango moni ete abisango bikila okolia matière fréquente mosusu baliaka baregle mosusu bazobima na bambwa bazotambola na bambwa bazosala ngo rapport sexuel ça dit quoi Galates 5 verset 19 les œuvres de la chair sont manifestées impudicité impureté la magie l'idolâtrie l'envie les querelles dès qu'ils commettent de telles choses ils vont prendre le remercier bango baponi nzela ya Satan ozomona or que nyama azana makolo mini atambolaka nzela bo moko oyo nzambe yaka maleme maleme balingi yango te yango bazokufa ebele bazoza bamaboma ebele mpe bazosala badégâts ebele pourquoi nyonso wana ozomona nini convoitise envie eboti convoitise oyo Jacques azobisa biso na 5 verset 13 et comme il passe, il peut m'avancer. Tout bien en fin du monde, prophète, tout bien en maloba nzambe et le bamara apocalypse, comme il koko kisama, tout bien en nini parce que ce genre de choses, je ne sais pas ce qui nabo jeunesse nabino mosana nzambe bomona rango to ezalaka, est-ce que tout comme la fin du monde, ba to comme na niveau et comme tina ba point wana, tout comme la fin du monde tout zanini. Te, fin du monde penza to comme na ngote parce que tango yeso abotama akutaki ba bar Jésus. Tango ayaki akutaki ba magicien. Simon magicien azalaki bar Jésus azalaki et là comme on voit ici dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 exact oh ya lelo vitesse verset Toulouse autant mon jeep il faut attendre mon jeep mais yo ebité mi sala ni verset Toulouse ça il na mi toki pas de jeep wana et pendant zoango moi exact à côté na kifatige à côté na magie à côté ko lia règle à côté ko bomba na mali moi si mo sur état c'est ne pas personne bon $100,000 il faut au fond mon aller à sali matière fréquente na ye au meli les kana ba chaîne toi télévision et à sali on est longue au meli ole si m'appelle sur $100,000 et tozo kende wapi peut être suka wapi est-ce que mon tutu mo kila riche mon tutu mo kila président aka premier ministre ba bola ba kozalate ça dit quoi envie ezo mema biso na participer na mawa yango tozo mona été biloko ezo sala ma papa ce n'est pas la fin du monde ezali Otolobi na kati na mokanda na Matthieu azoyebisa biso 6 verset 24 moto atambola nzela bo batambola jami balete parce que Romains 6 23 le sadi péché c'est la mort yango bazokufa. Merci beaucoup prophète Ngefa. Prophète Ngefa sur la toile otolobaka chaque jour tozomona ba biza ko bima tomoni une dame une jeune fille na kombo ya Charline Lola azako lobake azalaki moi si ya notre pasteur nyonso ba réalité wana nyonso alingi ko initier na butu serpent pesa serpent beta ke banjobi nalandi yango prophète Ngefa au jija ndenge mais bana basura tu boyoka bango te oyebi soki moyibi ana ndako ata moto mosusu ayibi bakobaka aye moto ayibi Exode 20 verset 7 tu ne portais pas il faut témoigner vers ton prochain kalo bazali na Moïse tango azo initier alba pesa mobali ya nyoka soki esimbiti azalaki na mwana na ye Moïse alinga bongo mwana na ye kala yango abimisaki yango te point c'est ça le problème tokodi baka mabe basi ba tromper c'est lui qui veut tuer son chien il accuse le rage si
Botango bazaki, il y a Moïse Batamolati, Betana Banjobite, Makemese Betamate. 2 ans. 2 ans. Mais pourquoi Robinsango Lelo? Pour amener que Moïse a dit moi c'est Moussou, nous sommes une jalousie. Azangi Bolingo. Et puis, Proverbe 10, verset 12. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Lelo Robinsango Moïse, Bonyoka Yango Sikoyo, Aboma qui était pour l'année. Oh, à 5 ans, moi, Nanga, Moko, Abomaye. Abaya no pesa rapport na basia église. Na basia église tout ça non, ayeko bébé ça Jean 10 les voleurs viennent pour dérober pour détruire. Toi Moïse Azaï Mabé, pas jusque là. Et ça que là tout on dit Martin. On ne doit pas dire là on sur lobby on dit papa toi ba été Jean Azaï Sabiso 8:44 le père de mensonges c'est le diable. Il faut faire beaucoup d'attention. Toyo qui a un pesa peu d'impact été. Ça peut n'importe. C'est que tout le besoin en faux. Eza ba faux mais yona bango papa toyebi ba Moïse ndenge bazali toyebi misala na bango. Est-ce que bazali derrière maman Moïse était pour détruire l'homme de Dieu? Est-ce que ça va chez Moïse ça c'était Galates Ebiso 6 verset 5. Chacun portera son propre charge. Vraiment. Hein? Tango yo lukili kam il faut simi yango. Hein? Yango. Vraiment. Merci beaucoup prophète Ngefa. Lelo yo tout le monde il live salami. Alain Nele aux Arazara mingi pena yo. Bazam menacé balinga ba bomaye ba bete ba balle et puis na live na lobi un problème na mututé asa na problème kana prophète Denilis. Est-ce que pour na yo prophète Ngefa prophète Denilis ko comment na niveau ya ko nga ko assassiner alendele il faut dans le bango vérité hein. Comme on dit Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vie et la vérité. Le Dieu que nous servons c'est de la vérité. Il faut tout le bas bosser ndenge zali. Vraiment. Soki to telemela ki Denilis nga pe nazaki na kati parce que abali des femmes mais akotia mama tina wapi to mona gango biso so mabe balaksi be preuve tout ça avec ondima abalaki mo sami balé na epa ya Frank Stemai to telemela ki yango sibitimo Denilis abenga kinga ba beta ki ale masasi ya solo c'était vrai il était filé ba beti masasi ya solo. Même nga na renforcer la sécurité dans ma case. Hein? Na renforcer sécurité dans ma case ba beta ki massation. Ça dit quoi? Congo et dinga batwa la vérité. Parce que Bible les hommes Galates 4 verset 16 à cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Ba dinga vérité té. Tant que ça benga lobi yo ande ko ngai. Ndengo yebelinga. Est-ce que nous avons assassin? Nous avons un pétage. Mais assassin na yebi makambo wana te. Ngabi oui na yebi yo Denilis kana ya la le fundo pétage. Hein bon yebi na pana la ko mela bino kaka. Ozomo na onga na yebi mais likamba ko boma ba il faut dire la vérité na vandi na mikolo ebele. Hein na vandi na ye mikolo ebele na yebi ye. Hein mais le problème est assassinat na ndimi yango te. Alors na bengi Alain pour le moment na era. Pour le moment, Alain, ligne rouge, c'est ça l'effet. Si on a dossier maman Tinawana et Soukawan. Alors, na yebi sipe Denilis, dossier tel ko simba pété. Hein? Dossier tel ko simba té, ligne rouge, c'est ça l'effet. Denilis m'appelle. Quand on a bêta qui allait Massasi. Na vandi awa na moni de jeep ya ba bureau de ba soda. Ils ont patrouillé ezwanga ngabi ozani na problème na biso ko moni bozaka keba ko bimate alende loko ba beta ke masasi akena parquet au foot à plainte contre Koni allez afundi Denilis té ndele parce que na kondima pete alendele afunda pe Denilis parce qu'on a ba pétage na ba vérité na bango alors si bitimo na zo sutuka ke nini bakangi Denilis ça dit quoi bakangi Denilis ça dit quoi Denilis ça n'a pas problème na parquet ya bakalam parquet ya matete ebele et kuna bakuti ba procès et ebele ngana ba former un journaliste d'investigation pour le moment totika kokota makambo yo tokozela justice eza ko reprocher Denilis na likambo nini nani afundi eto ko yebango puna lelo yo ale akangisi ye moto songo akangisi ete to yebina noté. Donc, ce qui veut dire que Alain Nele a porté une juste plainte pour contre les Koni, il y a un problème à Denilis. Peu à fundi était. Pour nga pe na kondima funda Denilis. Vraiment. Hein? Na kondima pe yango te.
hein ngala ça c'est le fait mais na live na ye bato ba juger pourquoi ko accuser mutu ko bake naza na problème quand on a Denis Les et ça déjà ko l'accès déjà que mutu ko sala nga mango ça Denis Les te alobaki yango parce que mutu bane ko take mikolo ezaki Denis Les mais ça on va pétage les gars la ba pétage yaki Denis Les mais Denis Les mo senga c'est le fait to solo li pe to la simakam oyo bakangi Denis Les oyo ezali likambo ya lente hein to koyoka vérité ye moko ko bima ko yebisa bino vérité hein bokoyoka be vérité parce que est-ce que azakuna za ye moko te bazo sambisa ye ba avocat bazali ba juge bazali donc ce qui est sûr netolo ba boye na kati yote mosana nzambe pour faire Denis Les azana parquet bakangaki karalelo azak oui bakangaki depuis lobby azo solo azali vraiment surtout ye bana zo benga même ya zo ndima te c'est là émission pour faire sali dossier Alain Ndele déjà va comprendre que Alain Ndele a apporté plainte yete ba beti aller sur une voiture Alain Ndele okuta na côté gauche hein 4 balles akima gini na pompe essence ba na pompe essence wana bat baza basoda bazalaka yekena nzela maiti OK ba beta ke ba filaki na nzela mai banzela isolé wana lokaka na jeep kana tayebi ke bazo filenga tumbi moto makasi chance embouteillage ezalaki te parce que embouteillage me ba kiti banga bete kaka wana akoti na pompe essence ko basoda bazalaka wana nde bango baleki ba beti tata bato ba panzani ba beta 4 balles ngai mo na kena tongo na monaki esika ba parce que ba jeep na zaka ko bantibale et tobuki mais et ko protéger moto mais pona funda ya fundi était tolongola biloko wana ni de loin ni de près prophète Ngefa juste analyse est-ce que nani aza kozala sima ya makambo parce que prophète alobi eza juste car bato bandeko na ye basali na nzambe nde baki kofunda ye tout ça qui peut être derrière effectivement les hommes de Dieu effectivement parce que omi kozala rendre na partout ezali mabe to souhaiter te lelo kozala Denis Les lobe kozala ngai hein mais to suka na kati ya ba internet mais to na ba justice te ce qui est faux c'est beaucoup t'as des vite privé à bato mais nde ba dossier ezalaki ebele hein ezali pour na dossier moko te Denis Les bafundi na ba dossier ebele toyoka oyo koleka kati na ye parce que appel à droit de défense appel à droit de défense à droit de défense pour faire toujours compatir net n'a pas fait de laisser mon façon de roloba comme si peu botier pe mon assez mais effectivement la confession moko c'est mon patron OK on doit accepter moi mais c'est lui le patron l'évêque général le président hein nazali évêque et puis nazali même fondateur hein c'est au Cabona de l'Est parce que tu auras idéologie mon côté hein c'est l'idéologie ezara mon côté mais tout ça la confession moko tango ça na okipe na okimabe mais na ko sepelate na justice kuna suspect numéro 1 il y a l'un des aki pour faire Denis Les selon Alain Ndele la fundi Denis Les cité to koyoka vérité monsieur hein Toulouse appelle si bino déjà ba virus asa to bino ba tonga wana ozobona asa to bino ba tonga dolobi boye landanga vraiment likambo ebunga na kate pour Denis Les na boko ya justice ekobomba te moto oyo azo reprocher Denis na nini nani afundi ekobima polele pour le moment tozali nano tozali na ba preuve te moto akangi afundi ete soka lendo la fundi bakoloba lendo moto afundi hein mais asama na konite akosamba bakobenga moto afundi fara yakotala ye nde yakoprononcer c'est pour le moment tovanda kimia ana maboko bajuti toyo keloko ni ba reprocher moto afundaki akobima mais malheureusement na landi yango plusieurs dossiers ou prophète Denis Sazana plusieurs dossiers bon to éviter donc juste batibano lukaka ka lidusu oyo bako benda ye par rapport à ba dossier lidusu était umeli babenga obesi boyeba ki ke Denis Les abandé au Canadien à partir à ma tête 2 fois 3 fois ça a été convoqué à qui abimi mbalo yo beko bakangi voilà et ça fait très mal ndé na lobby prophète to ka to sepela la vérité bolobaka mais il y a la justice vraiment mais c'est ça ma que nous condamnons ceux qui moninga ça mabe kamata Matthieu 18 15 mais collègue ça te hein ouais mabe hein papa toi bato c'est prophète Alexis hein ti ba ko tieni ni alengeti hein on va bengi ji alengeti c'est quoi azali IGF a pasteur mais il y a ko déjà fait bato te hein osomona mais bato bino ba journaliste bosunga biso te soki likambo ezali bokotina biso na moto non boloba ndenge likambo ezali mpo moto abika rien loba nde yo nde oleki na pasi papa il sera seul devant le juge na bavocat bajournaliste baide prophète Denis Les na nini
Boyde était tant on mettre un pétage né belé boyda qui. Boyde était. Il faut même 50 au mon niveau il vit privé ba to ko ta mingi te tika yango. Le ba makamo so en général mais kotanga kumba ba to mingi te. Hein? Akumba ba dossier ba to nyotso tout les amabe. Ata biso lo ba mettre ba avec cohérence. Tozo lo ba mais tozo pesa ba conseil na ba nini. C'est ça le problème et na zone sur lo ba kangié na plusieurs dossiers. Il a dossier mon côté. Pour fait par rapport à la journaliste, il pose une question. Oui, oui. Défendre mais si les pétages, ils allaient béler, ils encadré. Nga Martin Ngando, attaché de presse nanga. Si on a bête à moi, virgule beauté, papa zonga boy. Azong singay. Il faut yo kabato. Il faut yo kabato zana bango. Si on a bateau yo kanabango te. Ça finira ceci. Pour fait, il faut yo pende tiko côté no comme banga. Parce que yo pose un dossier à débéler. Dossier nana. Le dossier à Joël Francis, Tumbagaï fort. Na Tumbagaï était dans la vérité. Oui, mais on ne peut pas prophète Azalara. Double sim. Et puis, comme arabe, tu l'as tout l'amour qui prophète. Ben quoi? Bakanga, soit Bakanga au ciel, on a fait la vérité, Jésus va me défendre. C'est ça, il y a un prophète pédé, ça fait la vérité. C'est la vérité, faut à la mort, quoi. C'est les amis, on fait la vérité, mais il y a des dossiers d'aller belé, papa. Il y a des dossiers d'aller belé, on a tout cela. Bango, on a mon côté pour l'année. Bato no tangi comme pour les karabalo moi no bak maliboma attention des maîtres non hein même ça monte so famille porter plainte ça gabi mi c'est ako kangama ko liboma mais attention des maîtres c'est qu'on a la loi alors on a préféré to sukaka na biso non na justice pour moto so ka na justice moto comme ennemi na yo azai son dekona ote c'est ça le problème merci beaucoup et salut tellement Kitoko, prophète, n'habité au cours de Banine pour un prophète de l'Église ou peut-être à cause de l'opportunité, attendre un téléphone, il y a Rolandao, Nessika, il y a moi pas si. Parce que la bombe était juste interpeller Kaka dans la police et puis on se défendre, on coûte un moto à porter. Et dans la police, c'était il y a un parquet, il y a matete, parquet et big ça va tout. Et big ça va été. Mais caméra va y attaquer. Tout le monde continue à parquet on a. Très dangereux parquet on a. Papa soko ke bimi mais yo ça nzambe hein ça dit quoi à persévérer car dans la vérité la souffrance pour la Bible et c'est dans Matthieu 6 awa 28 abe ba ko tia bino na tribunal oko kangama pona kombo nanga mais ils a kombo ya vérité hein aza mobali ils avaient première fois kota boloko te akota ba boloko nyonso mokili des akota boloko nyonso anela akota demi api akota tout ndolo makala akota boloko nyonso motakota boloko ta moko te nengai na ibi ata boloko moko ta kacho na ibite mais nzambe asunga vérité tika la vérité mais tu souhaitais quand même malgré ça au moins que na moto te na pena ndenge na zala kate parce que toucher pengai mais qu'est-ce qu'on pourrait faire to ça gagner ce to bimisa. C'est très important, merci beaucoup Bandeko Belé Bali et tout le monde comme benza na moi souka ce qui est important est déjà dit prophète juste une question nga il y a moins actualité malgré les guinango Kofi Olomide maki ba na poto ba kimi maki presque bakalina qui a habité sur combien qui opé si comme nous na place ba na Kofi na Kofi toza égal combien Kofi na nzela na musique na nzela nzambe Okotu na ngande Mike Kalamba kana ba musique chrétien ba kei ba kimi de ba bongo mate hein tout ce que la prophète de l'Église ça makamona on a pétage ayo wana na monter si on na kota la ngonde ngeni hein Kofi aza bisoté Bible ça sont Malachie chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence c'est que c'est des c'est oh mais ça prophète de l'Église prophète à faux parce qu'il y a le dernier maman nyonso mais ça le bango faux alors bango makamona nyonso mais conséquence muso ngo obite plainte Kofi ko za kuna ah mais je te dis la vérité on va te sous plainte à Kofi za kuna je te dis la vérité ça dit quoi ba prince bakali et là on va sali ba ibelo ko nini ba salaki po bakin OK hein c'est que na maman ça et là makamwa c'est ba salaki po Kofi ko me makamu to na poto ka boye OK mais concerté moi 10 jours kaka boye po ça ni hein qu'est-ce nous la kende parce que ça y est compagnie héritier OK ba ke Belgique ba ke France ba ke na Turquie ba beti mindule na bango ba zongi Kofi ko me mako kaka boye sali kambo po le bela ba défendre na TV on défendre killer na presse bakali mais ayebi eloko basali ti ye Kofi ayebi biloko basali ayebi yango bakali alo ba vérité et bakali ba na kosambela ba lukanga nzambe ya solo ba tubela
ba yebi eloko nini oyo esalemi. Je te dis en tant que prophète Nzambe. Lelo te okoyoka. Okata ko faire lobby na anayi il sait. En fait, tu vas canisi mbongo yo komi ke ba tubela. Mbongo ya nini pesa bango 1500 euros 1500 euros. Droit de poche mbongo ni. Ba kali bazoka mbongo wa. Hein? Bazoka mbongo wa. Et wasi bakimani. Christ Nzola kende ka zongi ndenge. Christ Nzola kende ka zongi parce que ba un intérêt à Christ Nzola te. Et ça musala na. Un monde de comment intérêt si intérêt. C'est pas un intérêt à na souki un point d'interrogation. Ça dit ça na boloko kuno. Papa to ko banga na eto comme na biso. Na ba la vérité. Okona ba réserve. Ça bimanano, ça ga bimine na bane ko. Okona no ba. Yo hôtel la situation. La situation tout ensemble. Merci beaucoup na moni c'est na déplacement azo seka. Ça na tellement kitoko. Une dernière question. Nazali. Vraiment. 4x4 wingi musique. Réconciliation ensemble. Les 30 jeunes à Stade des Martyrs. Mais elle doit porter un peuple congolais à souffrir. Dans ce moi, bien besoin d'ignorance. 4x4, Wenge Musica. Toi, il n'a pas parlé, mais il a pas Cardinal Mbongo. Nani. Papa, Bible, Bible, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15, il n'y a pas la relation entre les ténèbres et la lumière. Hein? Attends, entre Bangonan. Où est la montagne? J'y vais bien. Adolphe Dominguez. Bayebi Nzambe. Nzela bango ba poni. Yoyebi nzela yango. Oyebi lifuta nango. Alors ngana ko prier bango pour ani. Na ba beti musique na bango. Angelo monga okitate so okitate. Eza na impact te pe une idéologie te. Et là on bazo bosana. Hein? Et là on banga ba sala. Ba sangisi faire gola. Ba sangisi innocent. Ouais, nebi te batu ba sangisi faire gola. Innocent. Ba bengi Robino. Fali Pupa. Mususu nani wana. Gez Mawete basangisi bango papa bino basila kala donc oui mama ko raté ebele basaka ba répéter na comprendre bango te Adolphe na wemba wana ni voyage écoutez c'est là bon tu bato bana ma oyo o mona ki fali pour payer moko na kan azobeta musique sangisa bango ça n'impact vraiment ba nouveau talent yango wana. Ecclésiaste chapitre 3, et verset 3 à 4, chaque chose à son temps. Tana bango le cas. Le temps na misusu na bino bosali yango te. Mais c'est très important faire rigoler ça. Qui chante comme fait rigoler. Na bango nyoso. Voix angélique comme fait rigoler. Bon baka mo soka kufi ko pesa midai. Hein? Quand moi je tombe faire rigoler à chanter, c'est comme Carlito. Vraiment. Carlito dans Christ fait rigoler. Tu kali wana. Hein? Merci beaucoup. Donc merci beaucoup tout comme Napso. Na esuka émission na biso mais ça va nous balanda kinga du début jusqu'à la fin. Ba remarque na bino isala tellement kitoko prophète. Na mi mosana na Nzambe. Ilo basuke koza nini. Nzambe pa molo bakali. Nzambe apa mola vesa télé je susu. Vraiment. Oui, mais là, comment on a ça, les Congolais. Les Congolais, c'est une histoire mingi. La personne qui est là, on a lobby na chaîne. Kabila appelle Andaka. Ok. Na yebi ang, mangoli fait Andaka. Ok. Kabila tiki cadeau mouna na Congo aussi la raté. Mais les gens ne parviennent pas à comprendre à cause de leur fanatisme. Oui, bien tout vivre les lois par rapport à l'époque Kabila Zalaki. Kado Kabila tikeli ba Congolais zani. Ezali musani nzambe. Ezali contrat minier. Pardon? Contrat minier. OK. Pourquoi expliquer on va te dire ba contrat minier ezalaki boye. Soki mundela auti Amérique, auti France, auti Dubaï. A exploiter ba matière première na biso pendant 5 ans futaka na infronté. Na 0 sengi. Après 5 ans, après ça vient moi 10%. Kabila Banabi, non. A Kamati Constitution, article 58. Il y a Constitution. Matière première. Et Koki Mbongo wana biso to ba Congolais to liango équitablement. A komi soko ye lelo. Ozo mabele so exploiter ngo bani ko futake mbongo na caisse ya l'état lelo. Et mbongo wana ko tika la de o moni ba détournement, ba millions et des millions mikolo nyonso. Bolobela yango.
Na émission, na épinglé le comment très important. Merci beaucoup. Très important. Mais ça s'est bien passé vraiment. Très important. Balobela kangote. Bamba au monde va détourner, il va contrat minier au Kabila Salaki. OK. Il y a tikeli richesse au Congo des millions et on va détourner des millions de millions. Mbongo c'est la carte. Ça dit quoi? Chaque président yaka na mission na ye, ayaka pe na nini na idéologie na ye. Hein? Netika mususu pe Kabila bo mikape ko loba pe malamu na ye muke. Eza teke mabe yango monike bato bazo landela Chinarambo ba ebitina. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Merci à tout balandaki Alvin et Lutumba, les cadets de la presse, les commentaires et alobaki. Si je suis certainement qui toko merci à Willy Mouchen, le véritable ELSL code mondial Masalanga, Eli Pemelo depuis Tunisie, Jonathan Menaya Kumotenayo, il y a Ngoana donc en 4 mois Alvin et Lutumba. On se retrouve juste après. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Pareillement. Yo Kanakinga, Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, bouton, palata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tous na crème pommade, tous na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous na Diazostimule, où ils allaient produire ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatou, maladie, loto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, qui a normalisé, ceux qui a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part qui si on a si que la bino, tous les maladies qui sont traités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, tout le monde voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322.
plus 243 81 83 13 322, plus 243 89 89 33 855. Et Nalibanda, Tozana plus 1 514 329 12 56, plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante oya esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitaka ngope. Donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oya ko solution na problème na yo. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. I promise I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You and my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. I'm the one you need, surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. You need my baby, you. Motema gaga yo, mabanzo gaga yo, Your name was in a lela. Napona. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was in a lela. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was in a